Il fallait te mécana sikoyo. Atabino mon batricage à niveau Congo ils ont changé te. Tricage ya vis-à-vis vraiment tricage ya vis-à-vis. Artiste le roi Diana. Na se mesurer ndeni tandis que ya yebi bien quelqu'un ana makambu. Na fina na poto. Awa tokutani na kini. Faut se mesurer sikoyo. Poni a signal que ba musique. A fini misu. Oui, na so bisayo. A fini misu. Je m'en bazala ine wana ya kimi. A que signaler ba musique pour ya mbé makambo. Parti à quelqu'un na poto moni côté avec un afinga afali tiko ngai na ye tant que représentant ya fali na la lycée na no kao de moni ndeto za kanisa boye nakolia nakozanga tomona nakata c'est ça sanga dia nikutanga na volant matoka sur place aux anaidete pour baba natiko yo bana ngatonga pena na internet te pour na mona internet ça nga buzo bana buzo ba donc nga téléphone nga na WhatsApp nga essayer na soki wa relation yo ça non entre une artiste Diana comédien mais comédienne relation na ça c'est que cause pour tout le monde ba comédien c'est déjà ba relation exacte par rapport à musala et tant que ça papa relation na qui nini na le kino o le lozo ça ba zonk simoli monena na sama ça veut dire que vous allez qu'il y a une bonne relation oui dans ce sens là bon na ça dana rankina mutunga yo oku batinga ba poison na lela bona milana bango effectivement non là rankinete mister maman nanga te nga bongo te constat ni nozo pesa na baleki bazoya ko sala musala c'est-à-dire dans de la foi alobaki ke tokanga mananzambe de la foi alobaki am ezaki ya lokuta te mais siko kotala banda ya loba makambo wana bato bazoya na prière te bato baosambela nzambe te mais kutu ebakisa miso ya koleka parce que tango de la foi tosaka prière wana qui les bien n'arrive boye te et qui les yeux ne écoute trop et comme trop qui peut même pas se planayer président que ce jeune bonjour papa ah mutandimi na ye nga nakoma nanga pede mutandimi na ye image ya tatoto ya pasteur na biblia mona seka na bato pourquoi toucher l'homme de Dieu aux images no kam Voilà, vous nous suivez de partout, mes très chers internautes. Je suis Rézi Makengo, je suis content de vous savoir très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Out. Abonnez-vous massivement, chers internautes. Comme vous voyez, nous sommes à l'hôpital Cinquantenaire où nous sommes venus assister à la sortie à Koro Yande Kolabiso Diano. Vous voyez très bien notre petit Kabiso quelques semaines passées. Voilà, nous sommes ici à Cinquantenaire pour Bima, Awa, donc TVZ Radio T. Pour l'intégralité, il y a Diano, Awa, la Concept Out, Awa, Nimakambo. Ça doit rester branché. Dès que vous avez TV Radio T, nous avons Awa. Donc, on a sorti encore, il y a Diane. Donc voilà, on l'a vu du corps, il y a Diane. Donc, restez branchés sur Concept. Merci donc, Bandounou, Nabiso, Johnez, on est ensemble, Diamant Noir. PDG Odas Milan, on est là, on travaille, donc restez branchés, c'est Concept Out Show. Nous avançons dans notre émission, donc bon, en intégralité, il y a... C'est très important pour assister aux artistes. Les qui n'habitent moi n'habitent autozala naie toye olelaye donc faut y ensemble donc ça mawa de notre part il y a vraiment nenga kei sans kobela nenga ke brisque et atiki banamike ça doit nous faire mal donc nous sommes obligés à toya to compatir na ibota. Est-ce qu'il y a aussi des bons souvenirs aux Ougandais? Diana, je n'ai pas de souvenirs matériels, mais Diana, ce que je peux dire, elle était une actrice sur toute la ligne.
Quand je dis une actrice sur toute l'année, ça veut dire qu'elle a incarné le rôle de metteur en scène. J'ai joué avec Diana dans moi-même reprise dans le film Tosali Naye. J'ai joué et je suis à l'aise. Donc, j'ai dévié. Donc, c'est qu'on lui dit parfois, on a dit embrasse-moi, awa. Au moins, à s'accrocher à G, à côté de G, et on a bien joué. Donc, on a joué tout la valeur. Film à Soukana Saïnaye, tout la valeur. Donc, on a joué, je te dis, impeccable. Mais exprès président, moi, je suis président. Si vous avez une icône art congolais, affaire coucou fait la bouée, poison, et que vous avez une icône, poison, biloko belé belé, c'est la responsabilité de tout un chacun de nous. Makambo ezali o ezakoya de la foi à loba yango na prière na de la foi à loba yango et bato ba négliger tant abiki to kangama na nzambe bato ba négliger yango. Et aujourd'hui liwa ezolanda et pasteur osoki mosusu aloba ki ono 10 ba kufa ya kolandana donc avec non pas seulement quoi ben je le connais pas mais ben un téléphone on a ben la musulman chaque avant 40 jours tout ça mais alors que 10 bon quand on dit qu'on néglige parfois le vrai message. Quelqu'un peut faire le théâtre, mais il faut savoir est-ce que le message est important ou c'est pas important. Mouto a un message comme les gens de santé, comme les gens de liwa. Tout bois gâté mais tout garder na pemel mais que chacun se regarde comment il marche. Tout chez les casses na lemo lelo, tout kanga mumia poto. C'est bien. Pour na kene Dubaï, faut na kuma PD pour na zo jeep nanga. To na zo nanga 4x4. C'est bon. Nazana maman moko na ngeringi wa sokola ka batu pour na Lupemba. Faut ko kene pour na ko sokola to ya pire ba chance. Yo mo muto jango, non nga faut na kuma lesbienne pour na kuma na. Non nga faut na sala théâtre pour na lia batata poto makasi. Donc tout ça, donc muto so kota na théâtre na but na ye, alors ye mo ko ye bibit ne ko memela ye wapi. Et dans mon sous banda kota na théâtre yé afinga kabato donc abanga mutute do pona ye tatouage noto mobima banga mutute et puis adam mwana malamu en tout cas so bolingane fo bosala donc toi mwana malamu apo yate mwana malamu na adam ya l'état mais ko finga bato pe l'équipe na très impoli aussi vous voyez ce qu'il faut mituna à côté là na théâtre nini mais chacun a ébiqué compte à rendre que vous allez attendre Nzambe à Otchapso na Kinyungulu. Et puis dans tout ça, conseil ni ne peut pas la bande de collaboration, théâtre, on va se comporter de la sorte. C'est la patience. Voilà. Il faut avoir la Bible nous dit, il faut avoir la patience. Sagesse, intelligence, tout ça, on a Nzambe, tout travailler. L'artiste ne travaille plus. Autant la patience, il faut travailler. Les artistes, 80% de groupe T. Batika kaka, Nzonding c'est sans base. Moutoabi anana Nzonding c'est sans base. Et Lelo, Moutoa a la patience à lui travailler. À Ozelan Loboko Nzambe tango quitter la ye et à Osala likambo ya bien un jour ko ya Nzamba ko batela. Donc mais Moutoa a pressé à sauter donc à Putanango. Mais bon tu koloba pe que il y a pas de respect la case ya bino ba so bazoya pressé pona kolukaba bozwi bien na respect zate ya mona seki pona concert pona baninga na bino. Oui, il y a des gens qui sont pressés, ils ont sauté. Mon sous il y a le théâtre, ils ont récupérer vite fait. Ah, et ça, il y a le bilan, par exemple, site comme bon, na comme journaliste, quelque part, comme journaliste, ou comme journaliste, non, on a dit rétro, on a na chaîne, on a fait des 300, mais qualité qu'il faut dans la patience, place au bandaki. Bandunda wane bimangana liango pe un jour non mais or que kolongwana yo bénédiction tikalo bimanasima okozonga to kozonga te donc et dans les vitesses président s'il vous plaît on vient de dire que président pasteur de la foi et quand vous dites cela vous faites allusion à quoi?
Faites allusion à quoi? C'est-à-dire, dans de la foi à l'obakike, tokanga mananzambe, de la foi à l'obakiam. Et ça qui a le coutate, mais ce qu'on a la banda ya l'obama kambouana, bato bazo na prière te, bato semble l'anzambe te, mais écoute, bakisami sur yakoleka. Parce que tant de la foi, tout ça prière wana, qui les bien n'a rien boité, mais qui les bien écoute trop, et comme trop, qui peut dire, mon se pelanaye, président que ce gêne, bonjour papa. Ah, mutandimi na ye, nga, na koma na nga pede. Mutandimi na ye, image ya tatoto ya pasteur, na biblia mona seka na nga bato. Pourquoi toucher l'homme de Dieu aux images no kabulaka? L'image ya papa moko bomutaka to mama muta yo tu kabulaka ngona bato yo kominani kabulaire. Yo kabulaire ba tindo kabulaka ba image bato. Non, mais c'est la malédiction que nous cherchons nous-mêmes. Merci président. Ouais, donc ça va? Ça va bien. Ouais, tout ça, on a levé du corps, il y a Diane, on est présence Nayo Awa. Alors, est-ce que Oeba Diane bien? Oeba Diane bien. Très bien. Très bien. Quels sont les souvenirs aux gradés pour la Diane? Belé. Comme? Concernant bon, tout le monde soit bien. Et puis ceux qui ont partagé, doivent nous partager. Ceux qui conseillent, nous puissions conseiller. Ça est belé. Alors, ndeko Kala, na o c'est Obama pour na liwe Diane que bino baratiste beaucoup bisimba simba beaucoup chamba kasa ça le lem pour kanga momi a poto pour ça la boyer on a traité Diane de tout malgré que tu déjà. On l'a traité de tout, des gens que non, avec qui moutomoko boyer, avec autre blo la salle lem pour qu'à zoa rozoa. Yo mon ngondeni papa maloba wana. Je comment? Ils ont mabé parce que Diane na so na bisoté azam oui aki et bato bazolo babongo batika ka ko babongo et puis Diane na la famille nae, moi famille fait so comme mabongo ko mutona bisi makamabuzo babongo bako justice ko samsana. Vous pouvez passer de la foi raison, parce que de la foi, le bail que non, vous les artistes, vous devez beaucoup prier, parce que moi, vous pouvez raison. Raison par rapport à non liweza partout betinya bazo kufa kutu ba journaliste ba kufa ba tutu ba kufa na bango za monte ke pona nite passer de la foi za mutu nilikuwa pe yokolo bake lobi na mutu akufa boy on comprend et ça normal dans limite que passer de la foi on lingate ke liwe taka na ngamu na biso zete non c'est à dire que biso ba totika te banzambe lelo normalement on appelle ba pasteur on kama kama mingi côté ba comédien ba comédien bazo kufa ba comédien ba kufa ba mo bele en fait un peu na pas siper la famille a su comme bangi la pe biso na musala ngo et comme ça musala mini ba pasteur c'est ba kufa ils ont un peu pas si vraiment mambo. OK, merci Ndeko. Ezaki le Nakala qu'on avait reçu donc nous avançons. Voilà. Merci le Nakala. Na pesi moto na papa Jiklonjil na Paris. Renate Longenga. OK, ça va. Check. OK mon frère. Malgré au Sénégal publicité à la chaîne n'a été na Canada. Tout ça là avec le temps. Tout ça là. Prince, nous sommes revenus ici pour la levée du corps et Ndeko Diane. Alors moi ça me fait mal, ça me cœur tant que to pesi pasteur de la foi raison. C'est comme si pasteur de la foi avait produit déjà que non. Beaucoup fera l'un après l'autre. Là ça m'a dérangé. Alors que maloba wana que non, pesi pasteur de la foi raison et c'est de donner par rapport. Bon en fait, malobi Dieu parlait cependant d'une manière tantôt d'une autre.
Tant que Nzamba lobaki na monoko mosal na ye. Et c'est ngaki na biso ba comédien tous à l'attentive. Nous étions vraiment nombreux mukolo wana ya prière wana na terrain Bouddha. Na tchango ngape nazaya na terrain na prière wana. Et belé to kenda pe to yambaka Nzambe, to yambaka Yesu. Pasteur de la foi yambisaki biso Yesu. Na pesa ki biso toli. Vous savez, dans l'église, il y a des à cause de l'église, voilà, tu vois. Mais tant qu'on va interpeller qui biso, balobina biso que to luke lo nyanzambe. Carrément, ba foncer mon touté, ba biso ka luke lo nyanzambe. Ce que point lo nyanzambe te. On comprend. Na on est on pesa pasteur de la foi raisonté. Na zolo baka que biso ba comédien to luka lo nyanzambe na ndenge ya bosolo. C'est un peu ça. Alors après pour ceux qui se disent partout, on a des Godian balobi que malgré mon way déjà Kofi, mais quand les gens disent que Binopé ba artiste, beaucoup de phénomène mo bo erocha du genre le kasa lo lemu ko kangama mo apoto kangama ye amo apoto. Donc on a bloqué que artiste ça vanité de vanité. Donc tout est vanité. Na rochas le kasa na lo lemu pour na kangama si to mobali. Mais jour le kasa on est aux alaté. Au comment les moutons là on comprend que na tchaka ici comme boy. On comprend. Et là quand malonga ezali que pour batuba et bayo balanda yo, ils ont travail bien fait. Son moutons ont un travail bien fait naé. Naza sûr que batuba holandaye. On comprend. Donc bablo qu'on a batuba batu mingi mingi baza na ba assurance te ya. O soki na tcheli kasa bo na nonga avec ko sala boy. Eza na importance te diable a kosaka. Diable a kosaka. Diable a copé sur la gauche, à botolo na droite. A copé sur la droite, à botolo na gauche. Merci président. Est-ce que Liwa Diane, ça te fait peur? Comme on a Diane artiste Makassi, à quoi déjà? Ça te fait peur? Makassi. Nazo banga Makassi parce que tu habité après nani. Parce que zo bangi sa Makassi na ko sauter. Zo bangi sa Makassi. Tozo banga parce que on dit ça fait peur. Il y a beaucoup de prophètes bazo bimaka na habité. Bazo bimaka po biso tozo kufaka. To soki nzamba zo la kisayo prophète wana zo la soki non ozo mona liwa na kati ba comédien. Et puis nzamba interpeller biso ba kombo batona kendo luka bango. Soki ba la vient au moins mais bino moko batunde ton musu bolingi ko se convertir. Non. Parce que ma beza mingi na kati monde théâtre vous savez. Ma beza partout. Ouais. Ma beza partout. Mais là tu remarquable les lots na kati c'est. Oui, c'est remarquable. On a ba comédien. Oui, c'est remarquable. Les bateaux ndé ba ni ba comme ça remarquable. Tu vois? Donc nga za na problème nan de konanga moko. To si lisango, to ma caméra té. Mais biso tozo ko tanga ba caméra, ba to moni yango zo mona iso pesa makambo iso pesa onyoso. Vous avez l'idée pour la cause ya Diane, vous avez l'idée cause ya mort ya Diane. Vous avez l'idée vraiment. Cause ya mort ya Diane nazana idée na ngote. Sauf kaka que na yoka ki que ma petite asala qui crise. Bon Diane azalaki mwana mwasi moko abombaka makambo belé na mutema. Hein? Diane akoka kolobate banda bombaka makambo belé na mutema et affecté ye yango créé ki ba AVC wana donc. Est-ce que vous avez aussi des bons souvenirs avec Diane? Oui. J'ai joué d'abord avec elle dans groupe le président du Tchekapanga. Ngam na banda PC répétition. Donc ti akufi na banda benga na komboté. Banda benga chuketa banda benga chef. Mais après il wana eto ki mo baranki nezala ki na ba ser mususu na théâtre kaka. Bon, là je ne sais pas. Oyebini. Bisika ka batu baza ma bezanga raté. Hein, ben tirer mes engatés. Bah français bah lobby. Les lens ça c'est là en famille. Mais tant que tu comprends que tu as famille, les autres tu comprends que tu as famille pour dire n'a pas fille. On se comprend. Mais tant que qui en vie mususu o azo lele makasi lelo. Ah, je ne pense pas qu'il va en appeler ça dans ma beauté. On se comprend. Oh mususu to ça là c'est hypocrisie. C'est que j'aime pas. Oui, vérité que vous allez accepter, mais moi, moi, vérité, mais la vérité, tout ce qui est hypocrisie. Et belé bayawa, on société, même si vous avez un cara, même si vous avez un scénario, vous avez un vu que tu as bonjour, vu. Donc on prend. Donc pendant 5 ans, combien de comédiens va couper? Pendant 5 ans, tant oui. Mais combien?
eleki nombre eleki ebele présenté ata ba 15 mais accident mo te tosalama samedi passé na triangle 70 personnes bakufi comédien yanzaki na kati bakufi na mbama on est accident au même liwa moko eza normal oh ba liwa moko ba comédien eza normal okufa ngo ya accident ya le quoi $100 machine noire na $100 normal nia sera 20 000 ce qui 200 000 babelaki te kambo ya kufi esala un peu maja yo zo bakutu abelaki te bongo mwasa memi mwana 9 mois makomne maternité aboti mwana morne mwana nasalaki ni bapoze yo ce que ozali icône comme on a leki na Diana nga za icône ouais ça icône ko on a leki na Diana le loso son sami ko te china sama télé eta oza papa ko ko bani ko salo ndenge nini kati na ya pasi omoni ndeto za kandiso boye nakolia nakozanga tomona nakata c'est ça sanga dia nikutanga na volant matoka sur place ozana idete pour baba undi baba pika na tiko yeba nga mutipanga pina na internet te pour na mona internet sananga buzoba donc nga téléphone na WhatsApp na esili na soki wa relation nous avons entre na artiste Diana comédien mais comédienne relation na sens que cause pour tout le monde ba comédien sous bolungu ezate ba relation ezate par rapport ya musala et tant que ça papa relation nous ezaki nini na lekino o le zong ça ba zong simolimo na sama ça veut dire que vous allez qui en bonne relation oui dans ce sens là bongo na sada na rankina mutunga yoyo oko batinga ba poison na lela bona milana bango effectivement na la rankina te mister mama nanga te nga bongo te conseil ni nozo pesa na baleki bazoya ko sala musala nder mona bino bazo na sima na bino conseil les ani ko pesa bango balongo les politesse ba mi pesa na musala kisi ya musala o eza répétition ba ki maka répétition te ba envier te on comprend ba envier te misa oyibi eza na loko moko boye ba te mundu muso so envier vie de loin na musika mais place vie de la outil a éviter on se comprend eza na mundu muso ko betelo nga na so vie na ngande nini na banana ko kende lufu na longo lufu na komo ka tsa braza na komo kende circuit ti oyo ka atteindre vie na ye abongi bongo ngai mutu na bandite ete na 12 ans lelo mwana ngali boso 25 ans na so aka musala moko soki mutu abongi na ko kende lufu bonga mo pena na tsaka ke nzame vie na nga awa nete so comprendre les nalba ba 32 ça mo bezo kende yani so mutu aza ateki na zando ateki bo tatuna bongi bongo ngamu na zamela concentrer place moko asona bongi bobi kisi non musala merci. Donc si je comprends bien s'oppose à l'action. Bonjour Prince. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ouais, tout ça on a levé du corps il y a un déco Diane. Alors quelles sont vos impressions ou émotions par rapport à décès à Diane? On a perdu notre sœur. L'artiste et comédienne et à Congo RDC. Ouais. C'est difficile. Donc, la Moussala nous soit sali. À Pouxi, ma ramené à Koufi. Donc, ça toujours, ça s'est fait très mal. Très mal, vraiment. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, Prince, on a choisi. C'est ce qu'ils se disent Awa, que de la foi, passer de la foi, avait raison, il y a le bakeno. L'artiste et comédien, Botambola, Namulongo Penzate, avait prédit aussi même que beaucoup de moi est belé par rapport aux autres mamans, les bandas, et Bolo Nabino. Pourquoi le par rapport à ça? Ce sont des hommes de Dieu. Bambalo Baka, c'est vrai. Donc on nous a amené à battre la bishop sur ma casse, il y a pour Salamoussala comme il faut. Tout changer le comportement à l'histoire. Et vous avez un peu bien. Nalanzi de Konayo choqué alors que hypocrisie paya makasi et belé basa pe awa il ne parlait pas bien avec Diane c'est basé belé awa ça joue que quand elle était vivante alors sur la pété basé belé awa ça ba interview basé belé le mozangatina ouais tant on d'aku fara balba mabe na eti babaka bola mona donc c'est un peu ça même les lots à Zati là c'est les passé déjà il n'est plus donc mais bando sur la tête c'est la famille non sur la soinaka babundaka beaucoup de polémique mais ça va déconner on monde mon bailler vous gardez un petit souvenir pour Diane vous gardez un souvenir pour Diane j'étais avec elle presque hernion c'était ma tournée année hernion Diane a dit on va dans presque hernion donc à part nous ça n'a théâtre qu'on va na boya ya pas na ngai à to vendre quelque part ça c'était de solide au seki elle rentre à la maison donc Azaki belé pour la marable sur ce qu'on a dit. Merci, je te remercie, Brice. Merci beaucoup. Ok, merci.
Il fallait se mettre na sikoyo ata bino mo ba tricage à niveau Congo les changer te tricage ya boye ya vis-à-vis boye vraiment tricage ya vis-à-vis artiste le roi Diana na se mesurer ndeni tandis que ya yebi bien quelqu'un ana makambu na fina na poto awa tokutani na kini to se mesurer sikoyo poni ache signal que ba cha musique oui afini misu oui afini misu joma bazala ine wana ya kimi ake signaler ba cha musique to ya mbe makambo parti ya quel piano pour tout monde coach avec un pas moko yebike ya kokate boyebi ki akokate afinga afali ko ngai na ye tant que représentant ya fali na la lycée na no kao debout na misu na bino no na misu na bino azui kao bi azui kao te bina file puta moni penalo bi pression Boutnanga eboni ya kitoko mais sauf que bakane les amo trop parce que nazo remarqué bêtises ezokola to ba journaliste oyebi to za ba journaliste mais nazo remarqué bêtises ezokola par rapport à nini ba matanga nyonso ya bata maboke bazo respecter biso ba journaliste te c'est ça ouais to bandaka na bango bien mais comme na suka cordon nga Victoire Likundi azawana lobi to zaki na point de presse na poser question cordon Victoire na poser question na mais le là bateli biso ba ta sécurité mo ba konda bana pote ngana ko beta 4 personnes bazana pour nous c'est le ken piana pour bien c'est le mais c'est le afinga fali pour yango moni ken piana a défendre Rafali pour pas ken piana d'abord azana fait nga mabele on prend ngana vona kitambo ken piana na kitambo azape mona ya bandal na futa na bandal vena biso exepe mona bandal on prend ken piana a défendre Rafali pour pas mais c'est le afinga Rafali pour pas finga na ken bakutania bakutania so yango ken abi total na l'équipe muninga na impact voilà c'est le bangi a fini lisu kuna ba DJ ba musique pour bige biso na YouTube so te musique mais fini lisu na yem so ba côté na lisu nyamani à côté na lisu même ta lati chapeau ya Dubai wana chapeau te $1 ndanga côté na lisu te chapeau $1 te ngamu na moni na moni na zu ngam longo liken piana na ese na yebo PDD na ye wana na sala interview na masana ngabi na file président soki na nive masumu soki nani na banani wana bazo se permettre ya aussi mangana nzoto ya rodi engana te carburant ngana mutuka pona ya awa ve masumu taselinga mbe mutu moko théâtre mutaselinga ngana yo tia micro pa bata mabokete na yo tia masana ngabi na filet mais en lobby ba yo ki masana ngabi na filet merci pour le respect a telemi aye na scène interview par rapport à G. Il faut te ba valeur on a biso. Mais quand on peut qu'il pense la no quand on peut et paraît ba kabela mais ata ba kabela papa so une petit téléphone oza yo peut signer comme yanga. Voilà. Et comme yanga. Et ba kabela oui ba kabela quel piano. Ba kabela mais ça y et ba document tout et ça y est. Pour exemple mayonnaise ça ba semblant pour exemple mayonnaise interview. Oh bon ça l'interview. Combien nini? Ngai na linga ba to ba sala ba orgueillité. Pour biso de fula bango. On prend si on a mon muto pona Congo
moto asalaka théâtre aza te bato tu ya théâtre bamaboke ya engage nga na tangi koma motu te mpona motu mpe babanga te bazosala maboke soki bayeba tia yo micro ndeko na bino moto akufi mwa impression par rapport à mutu pasi mutu pasi ya nini ayoka mutu pasi afani mutu pasi fafana epa na bango ameli dolare alali pongi na ndako na ye ndako na ye mokie wana ya bikoke alali pongi kuna koya koambeta bato yamoni etikali mokie mamatanga bacomédien na yaka sui te yo biki umba Aden Sunde bla Diane mais Diane azali mwasi na ngana yebi te Diane mwasi donc ngana ye kutu pona des survivants de mon hôtel des survivants non non Diane fana boya ko ya pas na ba choc dépend na robé na passe ba témoin baza so tuni ba masana ba diamant ba yebi so tuni ba yebi kama na yo mais mwana mwasi na ngai eti fo pona ganga eti bakata suki ya batara bakata suki ya bakata suki te par rapport ya je ne makamozo kende donc moi respect ya na lingaka respect sala bato maboke faut ba respecter ba journaliste on peut biso de sala bango point bango pe mo ba yedaka pe biso mo to sa ba interview mais to yaka na ba babloko na bango ba rotindika bato eza bien te yo za responsable za parent na za parent cameraman na parent ya rosimba na banzo to boye eza vraiment bien te koloba na resala bien que rotindika boye eza polite donc yango ngai na défend ya on a baki bato tout ya kecha jeune voilà oh c'est bien non quand on a route de kia ba filmer ba on a ngaro ka ba on a 4x4 mon maman c'est on va filmer te on va filmer la patron ah na aussi watani be ba on a faire filmer be ba on a ba peut-être rien niveau sur journaliste de l'école zop na police ya noir yango ba peut-être yango na sa boulot azali na mwa ba caprice na ye mo ba na pe osala batu bien que ba na ko léser batu mais c'était elle alors papa Serge tu accompagner Bino à la réunion il y a un DPC oui bien sûr confirmer parce que aux parmi Moko il y a Bailly artiste comédien na un DPC Dolanda yi présent masumu alobi famille ya liboso oyo artiste akufi famille ezana attente makasi na corporation ya comédien. Est-il vrai? Oui. Oui. C'est une vérité que la famille et la corporation jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'Eloto Kunda Diana, la famille et la corporation attendent Eza au top. Eza au top. Merci beaucoup. Merci beaucoup.